Vous dites de l'appeler bébé aussi. L'appeler bébé, c'est quoi? Je vous dis, ce n'est pas interdit à un avocat d'échanger avec son client ou sa cliente. Donc, pourquoi m'interdire d'appeler ma cliente pour la voir du sac? Alors voilà, il y a ça. D'appliquer avec, de rester avec votre cliente dans la même maison, c'est aussi une façon de vous de la là, ce sont des accusations gratuites. Ma cliente a une résidence. Vous devez comprendre que... TV dans mon papa Eliane a quitté la moutoukaye a vu ba preuve. Ordinateur a même ordinateur. Ba preuve ezali. Donc lidimbi alambela ya beaucoup la bonne c'est kanan c'est ça. A oui boti kele ke ovanda na makala abenda na moi beauté. Vous à la timia et apaisé. Voilà. S'il vous plaît, nous vous avons dit laissez la justice faire son travail. Ok. En lieu et place de rechercher les buzz dans les réseaux sociaux, rechercher beaucoup plus des éléments pour que ce dossier puisse évoluer. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Yenda yesikole msu Moïse Mbie abengi pour procureur ana zaka entourage ba musicien ba nini abengi yango procureur ye abisi soto bima libanda mais na loi Moïse Mbie bo na bato ba bimba juriste na banani Moïse Mbie azoke no olia vungule soka les vungule après seni atiki mais famille Eliane babi ke o famille Eliane ba oluka mbongo mbongo combien $100,000 $200,000 et ça l'a raté. GB batu bakomi ko bunda na GB le roi Sony. Est-ce que Eliane a pas preuve vraiment tangible? Ya moi nana allez que pas na ngai. Bon Eliane on dit ma comme à niveau au na tribunal. Avocat impressionné kaka. Maître Eliane ngala siwana. Moi la pasteur ngala. Aza troisième personnalité télé 50. Aza ba client ne bela minene ordingati ka ba client ne pas na makambo dossier Eliane. Aza zo luka buzz. Ezalate ata kutongo vraiment bandeko na yo to ko senga bino be basali ya nzambe boko loba o to sumuki bo sumuki te boliki cher annonce babi passé Moïse na zawana aboma libala Eliane na mobali neto bayaka babi kisongi nga na ebite ponga to tanga na école mona ebi kazaka mutalo yenge po vie pe azaka moi eronet biso 12h bo to tanga te to bimina je to kena mari chochocho na veme to ke to van to lié to meli via zongi oh vienne au Moïse Mbie bon la bango ta a pasteur Judas Iscariote batanga kombo na e akomi déjà star na minito bo to lobani RFI kutu balobeli yango RFI Léon Natongo na journal à RFI Balomina Natongo que il y aura procès entre le pasteur Moïse Mbie et Eliane Bafeno Atayomoko. C'est qui est comme buzz opéra mini. Barolexa Ernioso procès Eliane Atayomo Bandikolanga. Soto Lobani. Toro Senga Lidi Mbie. Olege azo ba parti prabimisa maele nyoso tangi na ba ifasi ki bani banini. Bote ya na bi bote ya ndero na bi bo lukela ta mwasi mora kikata abala chana ndako po ezala raté alukela ta atandundu lokwa biso basi mwindu basi apembe to lingi fi alukata mo albinos moko ata mutu mo abala bavanda na po boeza pasi mingi na soni taka procureur alobi nidité bilo botanga nudité lobini bo mutaka donc c'est que bo la bolumo passer malédiction de la cause arabiso Bible lobi ne touchez pas mais ouais ba ouais comme il y a ba buzz boy ba ouais ya robina ndombolo passer robina sexy passer obeta concert na Char Club abeda chou azaro s'embrasser na moi c'est na podium à pasteur est-ce que c'est normal pasteur azobeta concert en Nzambe mais abeda chou na Sonia bango ba olia na mbanga na miso ba Eric Mandala nyoso to loba Saint-Esprit agit Nzembo Nzambe comment coexciter biso le quoi mutalinga verser est-ce que c'est normal et ça l'a raté donc oui c'est pas normal donc auto nabi Eliane a kosa âge a kosa nini aza mwasi ya nini toyeba na tango akaba ko so ndo ba 14 à 15 parce que so a kosa ezani
batika mwana vanda bakata procès soki pasteur akokende soki mpe bakokoganye mesure d'enquête mpo awa bazala na kasho te balalisa bato kaka na makala baobimisa eza problème te. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aye mpe na 4 mituko oyebi yango 4 mituko oui ya cher ya ba 50 000 ba 60 000 dollars etelemi wana aye na 4 mituka ya cher akoti 6h30 mpo bato bamona ye te ye moto akomi Goldberg soki Kobe Bryant ya Congo akoti awa bamona ye te akuti ayaki ntongo 6h30 mpo avandaka ana GB donc distance ka moke aye mais toyebi te basoda bakobenga na biso kuna bali tomona ye te mais nzoka tomonaka ye déjà tomoni mpe déjà bolumbu est ce que eza infraction eza lisumu nzambe alimbisa biso botika basango bavanda na bango o basango bato ekobo basango botika basango bavanda botika bato apevalongo na bato akimbangiste bavanda oyo baka pasteur le Saint-Esprit agit le Saint-Esprit abimisi omoni nzambe toteya na omukie nzambe alobi boye nzambe alobi boye abimisi nyonso nde na mpwasa mpo bapasteur balie biso bambongo mingi pasteur dimanche soki azote okasi bandimi nzoka baye kolanda banyongwa mituka musu nyongwa veste musu nyongwa chemise biso topesaka bango bambongo ya mabonzi ekomi ditu pasteur so azote baobwakele mambongo mbongo ya prime d'encouragement ya nini ntango andima nzambe andimaka wana biso tozonyokwama yo okanyi jeune na ndako no pendant une semaine mais ye azoliani na kati ya chetemba azokota ne carré club ase camouflage ya bino eliane azoba te eliane azazoba te eliane aza yango tokobenda Denis Disho matoi atika bilobaloba Denis Disho abosani bapreuve ezali babengayaka ye na lwala bandenge akoselaka mouillage makambo ya sexe tapa bosani Denis Disho yo boti bana basi yo moko ndo oza na baviola oyo na opposition baviola oyo na majorité ntango raïs azalaki baviole Denis Disho alalinga profite nde bese na nsima Eliane ake mpe azwi mpe alati mpe foto mpe ya mouillage yango bana mouillage bolobela Denis Disho te azwi foto tata ya bino alati aosala buzoba mpo ani bongo c'est normal procureur abengani bato aluki ka créer bese mpo nga yebi bino biso ta internet ozala ta paparazzi azwa mpe moni mpe batie mpe na miniature ye moto aoyeba aloko alingi asala succès palais de la oki mpe babi palais de la justice babenganaka batu te procès ezalaki procès moko public bango baboye ekomi ya huis clos depuis mokolo wana ekomaki ya huis clos mais ngai asebe te namoni papa Eliane akitisa mutuka ye azwi bapreuve ordinateur amemi ordinateur bapreuve ezali donc lidimbi ye alambela ya bukula bwantie kana ntesa akoki kotikelaki ovanda na makala abenda na omwa bote pomoni état de droit bayebisa Mike Mukebai état de droit bayisa Mike Mukebai état de droit Moïse Mbiye soka aza fautif bamema Moïse Mbiye na l'état ko comparer héritier te zana lobano kofie kenda makala to akenda te héritier yango to kosenga na bakonzi na biso botika kolia esika mona ba musicien omoi ba manquement héritier alukaka sa base na ye eza base na saki Moïse Mbiye osko Eliane eza base te héritier atraitaki à l'amiable na famille na Naomi mais Eliane eza makambo mosusu basi bakokondane Eliane na mibali na alela mpo na bolingo te nyonso alela mpo na bolingo te okoti mpe na douche bolingo osokola boye mpo leli bao bakokondane Eliane bakokondane kaka na soni ezalaka te donc tozela ti ba 17 mpo nani mutuka makala eyaka ba 15h so basisi kalamu baye basukisi awa bakongoli lelo nde bakobeta ye na makala atika baor wana alataka babagi nyonso wana atika deja apesi mbongo nini nde boyoka okabi olobi rumeur ata babike na totanga babi rumeur mpe eza mpe information mais ya Moïse Mbiye mpenza ye mpenza ata babengi ata 00D abengi ata 003 ata 004 aokende nani ete ya bapaster mosusu batikali bamike alambai ekiri na bango wana ekiri babangulaire ya nzambe ete ya bango nyonso kote ya orgueil wana aotala mabonze kiti mabonze depuis makambo ebandi bato baondima te basi bakolela mabonze kiti taka moto asambelaka ke oporte nani guitariste ne plainte est-ce que ça normal osambela guitariste pas alobi te namonaki pasteur azalaki
suspect na fiancé nanga yango na sala ki na vérifier ki téléphone à pasteur ba soda ba confirmer to pendant ba kuna lobi ke na téléphone à pasteur bolumbu na bolumbu siko bon pasteur a bomba point tous a besoin d'unité pour déjà assemble mais était ba on a biso abasi so yi mobile afongola cabine olingi mobile té oliga mutu moko gentleman na ligne mobile ya mbinga na ligne mobile ya beauté nzoko balobi pour les meilleurs et pour les pires yo lingi obala libala 15 000 20 000 dollars mais là on sait pas bien on sait pas bien on sait pas 15 000 dollars té c'est la honte quand tu vois maintenant les loyo Moïse Mbie akenda ke bangi Interpol aye ate donc là c'est que awata 00D ya République à Bengi ata mama amida ata mama na nyesimba te makambo ekende bien zaka nde bandimi baoluka basala basala ba trafic d'influence banini elaki mutu déjà kwei pasta vient à biso nga vona benga ke pasteur te vient ngana déjà c'est nini akwei ete ya ndeko na mwasi o amona lokwa justice suki ye kutu na okele mawa aboma libala na Steve Konde soki Steve Konde akenda okota so 7e bureau diamantaire donc atika na koloba batika ko condamner Eliane tozela lelo soki Eliane oke makala soki be Moïse Mbie tozozela ka ba mbale tota o oke makala oya liboso atalaki oya mibale atali oya misatu asilikaki bino nyonso boyepo omona bolumbu ya pasteur ale dehors wana za aventure magistrat wana ayebi lua te sili boza préféré bokota na kati vraiment vous avez formation na kati normalement bokema libanda te ezo die sibo feta public normalement kati alango oui 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 ya saisa itomona azali pe mutu munene ya mboka artiste comédien munene mais de ce fait azali public normalement faut tokota na kati mieux faut baboma biso kuna pour mon travail bokota na kati faut bosser le moko te oui tokota biso bokota na kati bokino filmer bango na kati non biso nyonso tokota kuna baboma biso donc c'est pas normal donc tozali bandanga naza mayele so na monika pasta momo akiti